Oyo, papa Oyo. Donc, je regrette. Ils ont passé quoi. Ils ont passé. Donc, mais c'est Google au Zangi Sanga Maloba. Ya Loba. Na Batu. Au Zangi Sanga. Au Zangi Sanga. Donc, n'a habité. Ils ont encore là. Au pesa qui confiance côté Moko Bomusalango. Et décevoir yo. Yemo pena patron lobby ke na longo liyo. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1. Le site bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous donne l'actualité, les news et ça tout Babango avec Yves Ipan, Tos, directeur des infos. L'Afrique de la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindo. Merci à toi Reskang, le Sipa pour premièrement les voyants RDC et merci aussi à mon vieux que j'aime bien, le président Claude Ndombasi, les Grands Nord et Nabo Sagnoté. Mon vieux Kati Costa 2 mais coulé un peu le papa na badlay 2000 en tout cas merci aussi na vie Tim Sikabenge de la célèbre na moni wana le président Mabisi Kiakou et pourquoi pas aussi à toi mon vieux aussi à Kati Guillaume Tissoaka le président du Congrès des États-Unis et pembeni wana na zomo na Jean Moulumba il était centre de Bruxelles na moni Kaba on tchuk na les champions de Genève que c'était mo le fiti papa na Riben na Bossanioté ndonga John Lubila exébélé et sans oublier c'est Kentan Roda bébé miné français de France Montema et maman so Gianni Lutona Lutona maman so Gianni de Pesika moto comment dans ma passe mes calamités na kanganango et na pesi moto aussi na pang de moi à Monica à cancel cette parfum Tsunga na Tsunga. Merci la maman ministre de Montema tous peuple Mbetolo là j'étais aussi que nous sommes déjà avec États-Unis Micheline ex-danseuse to benga bongo il y a Monsieur Google, Félix Wazeko, parce que pour l'instant, Azoyo Kanate, Azomo Nate, il paraît qu'il y a quelque part, mais l'autre, il y a la vérité par rapport à l'information, il y a rumeur autre qui, quand on a passé déjà, Mote Nandegonabiso, États-Unis. Bonjour États-Unis, Micheline. Bonjour Yves. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu, sinon tout va bien quoi. Voilà, ok, gloire à Dieu et merci Lélo. Tout ce qui est information, on va essayer de faire ma répétition. États-Unis, on a suscité. C'est pourquoi d'abord, absence na yo na ma répétition, malgré orchestre qui liban na moka. Bon, vraiment, il y a le bosso na nous, na kobanda na nous. Ba esquisse nanga na public yo balinga vraiment États-Unis donc malgré ça fait un bail na manka kibino et puis na bande su komona na te bo bande ko komitungisama lelo il va looking vraiment na zaki vraiment que non fona bata manano mais il va za chansard quoi donc tu as ouais directeur des infos Yves Babi donc il y a un danger quoi pour na ba info oyo penda eza penda vérité quoi donc nazala kalisusu te nasina kita déjà orchestre banda kala et puis na garda band nanga quoi yangona États-Unis ozaki parmi ba danseuses oyo monsieur Google a pesa ki confiance et puis yo moko sala ba éloge belé pona Félix Wazeko président na biso lelo au préféré quitter Félix Wazeko puis son raison dans ni il sait que longo pena culture pays
Yves Binonde na ba recherche. Non, non, non. En raison, Ezaka Kakena, Naza quoi, Naza. Oza, pourquoi l'ongwaki? Olongwe pour nanini? Peut-être raison valable. Et tu comprends, maman, on va te déranger, puis on peut pas le déranger, yo ba oza quelque part. Donc, Yves, ce n'est pas une raison, mon coboye, ce qui est n'engeni. Yves, c'est pas le moninga, c'est tout. Et puis, na yeli sou na salle émission na yo quoi. Donc, c'est pas l'ando moninga quoi, Yves. Ah, raison. Ben, rumeur au besoin de voir qui est-ce que ça est vrai ou bien c'est faux par rapport que yo trop JB aux amout danseuse travailleur il a fait que c'est comme trop pas JB ne sali que ba éloigné yo na mamou. C'est vrai, information de toi qui est solo. Wana selon yo public nanga ou quoi na habité parce que moi je suis artiste, nga naza professionnel nanu de un bana kin faut boyer barapé. Nous salons pe to banengo kala elinko lobate que non potonde kaka te ba opé ba kenda ba potole ba kombola bango suite un clock. Donc moi je marche et puis naza kaka elinko lobate que non soki trop papa chéri donc JB il est mon vie à moi donc Yaya Nanga, il est tout pour moi. Donc, ndenge yope ivoza vie nanga yo yebi kande to sola rabakati. Donc, c'est ça quoi. Aza toujours vie nanga quoi. Donc, nandenga mabete ndenge pe mais c'est Google Pay. Donc, wana pena ya nanga quoi. Donc, bango tout bazaka ka artiste. Ba fanatique ya culture pays vie et puis na imo présent oisé quoi. À chaque fois répétition à JB Yozawana, concert à JB Yozawana. C'est comme si vous avez pays c'est comme si ma kila nous avons pas wenge parce que maintenant qui nous kawana et maintenant nous avons yo na part na yo ozomo te que on a ça mabe. Oui, merci pour la question. Donc na part nanga donc tika no pe lelo na ça peut banaki no bayeba ngai vraiment ko quitter cultura ezaki posa nanga te na linga ki patron nanga malgré naza mwana ya wenge ponga pena sama kila wenge a comprendre oui il vieux yebi tout baso bon nga yebi tinga mona ondo kina donc na ba voilà nga vraiment naza nanga kana makila wenge parce que waze quoi il est mon yaya moi il azalaki o yangai quoi donc patron nanga ex nangai quoi mais nalinga ki orchestre nanga po Ivio mona makamunga na sala kuna Ivio yebi ezake no ba biso ba état to lobarandeti donc musalande donc musala o nyonso na sala ki na culturel lelo et footinga monnaie de singe par rapport à quoi président nangai oise quoi ex nangai ye amona nga trop na papa chéri motopamba l'homme qui a mis l'eau dans coco mon yaya moi papa chéri qui toki ya bonzambe kati nankolo a connaît pas à demander il n'a rien à face donc na face donc rien papa chéri leader à kitoko leader à pembete ya pembete mais leader à pembe donc na habité donc aza bien quoi na lele fort wana vie na nga quoi donc mambango ka yango ememisanga ngambo pour avant na kota cultura nazala na vie na nga waze quoi pardon mukulu nazala série ya mukulu pour mukulu donc vie na nga vraiment za vie na nga za ya na nga et puis donc na ki ko intégrer cultura po na kotango pete ke na ya na volonté na nga moko na kotango non il faut ko yeba bien nga na yaka comme mercenaire l'orchestre wana nazala ki mercenaire babandaka ko luka mutu moko ba série francophonie et zalaka babandaka ko luka francophonie parce que na remplaçaka oyo azalaka danseuse professionnelle na orchestre wana Olga Munduki na pesi bambote sikaza non mitwingi ni mususu Olga Munduki donc place azana ba Luanda na pesi bambota trop donc na remplaçaka nde ye tango akei place na ye wana
moi trou moko ezalaki banda ko luka mo mutu moko po a kokisa 6 wana. Oui, et puis ba ki ko solliciter nga et pas ba collègue oyo batikali kuna Mimi Sexy master nanga donc chef 10 professionnel ou atikali kuna na moment où c'est Mimi Sexy donc Miminde. Donc ezalaki yende mutaki ko proposer nga na ba mettre en boy que non déjà boy il faut y a bonga biko mercenaire pour vraiment qu'il tira ezalaki vraiment makila ngati. Na yaki ngo mais tellement nazaki professionnel mbala moko nazwaki mbamo lokolo. Beaucoup nezaki lokolo loboko. Ata utano wapoto tu soko ye kuna lokolo loboko donc vraiment kuna eza na encadrement impossible. Oui, donc ye wa côté wana kutu donc ye aza danger de danger. Donc c'est ça quoi. Et puis tant on a qui kokota on a monique non via monique musana nga na sali pena donc naza forte na musala nanga et puis atalika ka façon nanga ya koti na microscope nangai abike o penza za mwana wenge aza pena mwana wenge pena donc azama ka po oui ngana uta de na puissance à wenge est-ce que muto azo formation na wenga ko isama quelque part non yo yebiti wenge bimisa ba leader yi a danger le to mona yo yebi. Donc bikaka et puis na intégrer groupe na vandi kuna après na travailler kuna na tamukie vient nga monika ke nazaka kana makila ya wenge mais comment na landaka souve moto pamba mukulu. Donc c'est nos autres combo wana et puis na yokara bien parce que il est bon donc président oya comprendre que liwe zanango. Donc il faut tout cela bien pour lui ezana ko ya ko kufa pa États-Unis ko mo regretter nga il va comme ta Yves tout ça là bien mon frère je te dis la vérité to yeba ko sola na batu Yves et lo kana ko yebisa auto boité trop kufa lelo te mais sache bien que liwe ezali mukolo oyo reconnaître que liwe eza pona bato mbongo na ba pauvre na ba nini en tout cas Yves okozala pena social na bato nakati molobati président Félix Wazé quoi monsieur Google aza parmi ba président oyo ba sololaka très bien na mutu surtout à partager l'isolo na ba mission na ba journaliste na même ba fanatique ngana ebinde président Wazé quoi sololaka c'est pourquoi pas solo na président ko yebisa ko expliquer mambo tolo basiko ya avant que mambo ko mani ko comprendre déjà sikoza Yves ceux qui va président nyonso bazaki lokwa mukulu azana besoin ayoka yo moko tala papa musala oyo eko yo mopo kozala bureau ya musala na yo eza na ba entreprise mususu bureau boma nango ka musala neti na culture bazana bureau te pona ka oyo talaka pona minute yo ngai non wana bureau te na lobby ke nga mutu na lobby bureau ezate donc lelo un jour so bozana ba bureau moneti ba Roger Ngandu ya na ebite OK non bazo mona ke ozande na musala na yo eloko ekokotela mutu koleka bulo ezate belo jozo sala lelo o sala ngope auparavant et pas Félix Wazé quoi. On sala beloge makasi pour le président là. Si on peut sala peut-être on longa pe lobi susu. Nazala qui travailleur. Naï. On peut travailler quelque part sur longa pe lobi. Naza travailleur quelque part. Naza professeur. Na sina comme madame. Et la société a battu. Oui, na société a battu mais il vient pour ça na malobeza yo mes compagnies za yo te mon frère. Compagnie ya boss na yo wana kumisa wana ya boss wana kumisa makasi wana donc tala mais est-ce que quelque part aux autres la tike aux autres un peu aussi au côté mambilinga entre président JB Piana na président Félix Wazé azala na mambo wana te donc pona kotia clause na likambo oyo eloko ekotela mutu koleka bulo ezate tala paramètre ba danseuse musu bazana na BCBG bakenda baya mejiba mema bonga poto alakisa bonga ke yaza non na kepo na poto te na kepo na poto te e bongo zelano na motema malamu pena moto pamba zala nango lelo Canada oza vraiment sûr que non to tia pena no ba je à part wana za papa social aza mutu moko boy ayebi mawa mutu po ayebi liweza aboyi
na regretter aboyi pe a regretter nga soki na yeba mbe na sunga ke États-Unis kolinga te na vie trop tard ezala polo baka ke soki na yebaki if yo oza bien oza na bezo sunga nga obanga po yo tanga na frère na école moko oto po yo za camarade ya mia ya na nga doko ko sunga nga te po ya na ko silika yango na te vie. Mais nani o pese une raison valable jusque nous on bango toujours que ne kana ba parabole valable na ngai que non na longwa cultura na force na ngai te ba longola ngai ye moko et pas oisé quoi. Pourquoi? Raison valable eza que non ndenge nazara trop attaché na wenge nga na otia papa chéri te na otia mukulu te na zotia wenge po wana eza wenge po babiso to banda ba musique na biso na wenge yo yebi so na bito banda bila awa mututu azotala nga na moma oyo ayebi États-Unis azanani eleki asala nini c'est ça. Mais yo mo de ta part aux moments que bando samabe eza wanga na zana boss rafungindu le boss américain na moki kangama na boss mo betro do sene na komisi na émission mo babingi singa na komisi rafungindu na komisi su boss mususu wana et en teta concert bande ko ezali nga la question na sima wana na bando komisa jibe ba choma la tweke ozong ine na parler est-ce que yo mo ti na part na yo on no mo te que bando samabe vraiment tous apena bato Micheli lelo so totali ba leader Bill Clinton ba kenda na bandula papa chéri taka mukulu ba fula pe papa chéri koti pa bua kipe papa chéri na la bango c'est un peu rare mais juste comme qui habitude c'est pas ngana za déjà oya ye ya kala ngana zala déjà petit ya papa chéri ya kala kuna ezana kenda ki comme mercenaire na kena la ki sa capacité nanga comment na leki batu oui comment la l'équipe batu na musala oui c'est ça l'équipe batu na musala et pourquoi pas auparavant il fallait que Rosano ka pa jibangole qu'il y a pas mutu mais moi déjà nazalaka na yebiso que moi je suis mercenaire et pas papa chéri pe kuna naza mercenaire azo reconnaître nga na musana nga ona sala kana kena pesi bango Corée bino boyebite papa chéri yo minene boy papa chéri yo binada maye eminene soko kutena leader ba wenge okokita a comprendre wala nyonso eza ba œuvre nanga papa chéri lelo comment ko féliciter nga a comprendre que comment je me suis oui minene soko kutena leader ba wenge oko bilonda wenge yeyo bilonda. C'est moi Bilonda, moi c'est à l'Olendo na danse. Voilà, ça c'est bien. Oui. Moi c'est l'Olendo na danse. Donc lobby, je suis na culture pays vie. Danse ni oyo pesa parce que comment pesa déjà et pas wapi balagini tima ba diverser na ndenge musique. Na culture pesa danse. Bon, na culture na tiape ba danse na ngai. Meti nini? Ba danse que non, ndeto zalaka mais mingi ezaka yemo monsieur Google. Okoko ya opposé loko na culture mais ozo attenter. Yé azana style na ye ouais c'est tout c'est ça. Ah ouais ça c'est bien et mais style na ye quoi donc voilà et il paraît que kuna bazo futa moi bien bazio comme professeur pour pesa bando msuku est-ce que c'est vrai maramoto kaki ya solo ko futa c'est trop dire pour na signer contrat na mututé ko futa c'est trop dire. Nga naza étant que professionnel moi je mange naza tout du jour naza que non lelo papa chirazo beta indi na kei tant na komi wana yemo déjà souva belele tazite donc ajoyo putain la leader donc éviter osa danger leader azo reconnaître que liwe zarango donc tika mais on dit que pas aux comme ça pour yangwana. Donc, eza que non, na ke netinga eta que na comme professionnel. Naza pe collègue pe ya ba leader rebelle. Non. Neti leader ninte na koza collègue ne wana okomi ko exiger nga neti leader yo yeba na bilan nga oza mutu mo fondi maka oui parce que na loba mabe. Non, Yves. Yves, n'attend auto sali mais siko ozu papa moko boy. Emso vanda pa batu ba 10 ans ba reconnaître yo to mozu papa mo emso na inane otoka mois ya pamba à reconnaître que oza valable
kasi parce que yeke na okumisa yoke na okumisa so omoni avandi oye na suka batie mwa defin ozongi sikoyo job na yo foke ekumisa osala pa moto ekumisa mwa studio na nga bongo mpo studio mpe aa na kini eza valeur mpo tokuna bafutela yango to bahero donc yango nde naliaka bo mais nayebi soki na mercenaire eza lokwa na moment oyo oza na temps ya kotuna nga nkombo ya leader moko te jibe mpiana c'est mon vieux mukulu ya na ngai aza ya na ngai mais quelque part aussi bande mosusu babi eza ke Félix Wazeka longoli yo te yo moko omilongwe parce que omoni ba voyage mosusu okendaka te baninga bakendaka yango omoni mwa ki diamfita esali yo yango longwe ke noke balongoli yo non c'est pas un problème que non ce ba voyage mosusu nakendaka te presque na moment oyo nga nakuti ba voyage ya bien eza de un moment oyo nazaka na vie nanga déjà mukulu donc bamonanga kuna trop oyebika barimer tina bato moko lisu oyo bazalaka badia bo mpena babebisaka bato oyo mpena bazalaka bato mabe na kati ya baorchestre wana tala omoni na vie ya mutu na mutu azalaka na ngenge na ye yaya bafrenaka ngenga moninga te eza te ke no mosusu omonake oyo soki aza kaka ya koleka biso oyo soki aza boye so bapesa opportunité boye danger so babi non na bana mibali bakoma kokotisela yo badiabo mpo bazomono donc nayebi te balingi kaka bamono kaka mabe balingi kaka donc nde toyaka ere moko leki ye donc inde ezalaki kaka esengai kaka nakende koto déjà tout le monde aza correct si asokwama si azala déjà bien omona soki ovine tika atalaka mukulu lelo bajibe wana babima balider bawenge mpona nini excès de lix babenga yango ni ye mo babenga yango ni avanda trop na nini gombe seka na banda babenga yango nini sikoyo akola déjà bien ana temps ya kozana na yo te aza na temps au progresser po yo pe kombo na ye kene ntango donc aza mutu moko impossible donc na vie tolingaka te totiaka bakali mpe na mosala ya baninga c'est faux conseil kana opesa na baorchestre ebele linga oza na orchestre na bamisie baosepela na art na yo bazosepela na mosala oyo ozosala ozokopa lelo nga nakoma komitia zela ekala mingi to comprendre comment je me suis capable oui mais est-ce que vous montez dengo ye lelo na ba danseuse msusu oyo papa chéri aza déjà na bango bamona mutuma uti libanda aye po akadre bango aye po tia bango pandi l'écologie batanga ba komona trop na ba émission aussi peut-être na ba concert est-ce que vous montez que ko boto be mo problème na bandeko yo kuta na mouvement te omoni bandeko wana oyo tu baza kuna donc ata nayebi te omoni motema malamu ebandaka na papa oyo aboti bino ekiti tina bana papa soki akumbeli bino na boye bino mpe bokende kaka boye ye moko mokolo aza na amour bato mais koma yo oza pembe na mokolo olinga moto te ye moko alobaka okolongwa pembeni na nganga mosu nakangi yo na mabe ebosu nakangi nango na mabe te esikoyo nakolongolo oyo nayokaki nayoka mpo aza mokolo papa 50 ans que je sali bon anniversaire na yo suka nango ti le 1er janvier ya 2010 tala kaka yaya voilà et maintenant tu viens vraiment oyo kana lobi na bino yango wana boyebake na longwa vie ye moko mese google nabenga ye na telefone nga eta boyoka vérité nabenga ye na telefone arépondanga kokende esika oyo mesana kokende à partir d'aujourd'hui ozo dépendre lisusu na ngai te kende pa jibe na yo wana okumisaka osokola makolo jour mosusu bakosela makambo na orchestre nafondaka bebu namonaka po eza ya réunion réunion bandi banini wapi no moto ango asokola na jibe na makolo no wapi ye na naleli elekelanga bayebisinga ke non oyo balobi bamoninga na concert nga nazopangusa jibe mais il est mon vieux
Est-ce que bakosaki batanga ba? Oui, bakosaki. Balingaka monsieur Google inanga pena ti donc na ebité quoi. Donc yango petit aininga tina suka. Ezate que non, ba yebisa bat bo aux États-Unis longwe te na ya rep musuju muso chasse à l'homme. Chassanga pena aux États-Unis donc kende pena donc kende. Voilà, maître to ba militaire. Ba chef nanga jusqu'à nouvel ordre. Et puis tant on a tali bonga biwi na kei na bi nouvel ordre. Patron nanga zawate nouvel ordre ngo boka ce patron inane donc c'est ngape inane talara na ki professionnalisme au biso ba lelo ba ya état to koma nango dans danger. Mais il faut en ça là parce que na bi à chaque façon OK mais lojo binela donc na bité tant on ça la bon aussi ma muto kitina c'est ko suka makolo te ke papa chéri alongoli non chaussure alongoli weston te obande ko sala ngo ndima la pete ezaki ndenge ni ça va expliquer biso malabona et vraiment moko et ça va bien papa chéri yo binada maye minene soko kute na leader ba wenge okokita allez s'il papa chéri voilà bato baboyaka mpo okoya nga na opesa danse na opesa na lokolo eyaleti na bi iveye yo alati kitoko tala siko na okumiso ndenge nini papa yo ditala botika na bino tembe botika tembe papa yo di aleki bango na elengi tala yaya musique so comprendre nango tika distraction Yves. Oui. On est pas là $100 na ba. Tika non mais ezambongo. Kota na ndako tam susu na pesa ko zakili bande moko ko taper boye. Au moins il a système. Donc yango fona za na garder ka bandi. Donc faut jiba za ya nanga. Ba OM subino bo kanisa que papa chéri bo wana za donc na yebité. C'est mon yaya moi. C'est mon yaya moi. Yaya nanga oyo pona jibe rosani paningo lukumisa pona jibe na rosani na osenga na nzambe abaki c'est la sous papa chéri 50 ans Nicolas 50 ans papa chéri je te love pona oyo tuninga question na osenga pa nzambe nanga abaki c'est la mutwana mikolo papa faut mona nga lelo un jour na bali na futa yo nga po na bolamu oyo salelaka nga te me bato mpo areconnaître ke liwo ezali soki ovandi na moto azo reconnaître ka ke liwo ezali bovivre na ye bien. Mais aujourd'hui moi trop ba répéter tous les cas récemment tout là ba répéter à BCB Jodan na répéter na on ba danser mso ba bin professeur Azate à plein coup non nga na roya na nga pété na rozala pété mais basara baobina basopa baobina ye moko mokonzi na bango Virginie mokonzi na bango Virginie babiki ndoki Virginie place oza la cheftaine donc oaza tout quoi na pese bambota danger nga siko na yaka siko na beta na siko nzoto na papa ce papa abi petit na lâché bon na seni na lâché nga na zana musana nga na nzoto ko lâché ba vedi kasi lâché kasi yango l'accès biso mo lo mo boy nga c'est to kata forme non on lâché quoi on lâché on pose no prêtre au sabab lo voilà non bando mona déjà na c'est aux no prêtre non papa obo ba danser ba sala na koko za la prêtre mais na za prêter prière c'est na rosa prêtre maintenant na prêtre pe ya osali kamango te nangi minota la caméra pe wa pire skangile si papa comme maman nazali au solana président Félix Wazeko monsieur Google papa Maïli monsieur livre à tout à la biso à ce moment pour que toko tala masolo mususu donc monsieur Google pe na fona longo la lunette. Donc mon papa que j'aime trop na linga kio na motema nanga parce que oui na linga kio na motema nanga parce que tu étais tout pour moi à part Nzambe donc na se pona ndozo mukie oyo bando pesanga mais biro ekosi yo lelo perdre États-Unis
oyo moko bengaka Micheline. Ah na regrettaka Yves. Na regrettaka donc oyo papa oyo donc je regrette. Ils a passé quoi? Ils a passé donc mais c'est Google ozangi sanga maloba. Ya loba. Na batu ozangi sanga donc na habité. Ils a là au pesa qui confiance côté moko boy musalango et décevoir yo. Yemo pena patron lobi ke na longoli yo. C'est la première fois. Na yo kango mais tu étais tout pour moi. Na pesa qui yo confiance na amour. Mais bakosi yo. Biro kosi yo. Tala kaka papa nga nazala na ye. Na bengi ye. Bayibisinga na vanda o ngai na ke kota pa aventurier. Yves nde penjo ye belinga na côté dana be ya monstre. Mais c'est Google yo yebi. Ba danseuse tout nga la ya kuna na kuta tout le monde alala. Ngam tuna la musaje. Mukolo yamba mais c'est Google na plateau na yo, il faut otuna e question o. Nga na ya na la musa ba danseuse tout. Ya na lobby bien que tout. À part mundu qui na kuta été déjà à la guerrier atikele bango charge wana me ba kokaité. Nga na ye na suis charge wana na laksi bango comment babinaka. Na lakisi bango comment guerre ya podium ezalaka. Poto sepelisa ba fanatique na ba melomano bazotala biso. Na lakisi bango commandela ya émission ezalaka commandela ya gombe bakotaka tinel po biso to abana wenge to yebi. Comment émission non na ebité. Yo la sana ba miko oui. Oui. Ah bon? Autant à miko ça danser simple na cultura. Simple mais bon ndeko bina so yo zana ya zawana mais ça dit que non. Ngana zo bina ya zawana oui aza danseuse moko aza forte. Mais États-Unis na tikala comment na danseuse wa lekingate. Okoleka nonga na okepoto. Okoleka nonga na okepoto. Ponga pe na koloba pe na kokepe poto lelo naza na passeport nanga ba viser tondi pe ya niama. Banini ouais OM Sukutu na ba orchestre na leka na sala ba 50 ans. Oh Jean ya c'est là combien? Oui, oyo papa Chéra Salingango pas même 6 mois. Oui, date moi. Pas même 6 mois. Bana kincho bo monde babi wa sika et que c'est ni quoi? Biométrique. Biométrique pena babi oko raté no ya kala mais siko so nazana nga mobimba pardon tindo manoza la non notamment na rozwa yango wapi lelo na ba orchestre soko forcer yo moko te mawa oui non étant que professionnel soki ba monique ya yo moko eumela na entreprise osika ke yo zo bimisa mayele no fo ba saelo donc ce bassin yo te tant pis quoi. Donc muto siko azalaka na mawa batu a valoriser nga et maintenant okoya ivoye na cop na États-Unis andeni donc lelo place boy papa na bimbiso lo rat papa tokela pa mbata siko yo yebisanga ozange lokwa na siko muta boy na ko négliger ndenge lelo $250 et comment na valeur il y a 300 et quelques dollars et il y a 360 oui pour moi matin ils allaient sous 250 ya kalate wana au dollar ezara na 45 na 90 mina yebisa biso ni ne lelisi Micheline États-Unis aujourd'hui regretter ndenge longo bien ezaka souci raisonner papa na yo abengani ngako abengani nga pena binanga donc kende no pena kuna souci yango lelisi oui yango lelisi nga parce que na ndima te mutu ya mayele lokola ye oyebi Yves oyebi wana za mutu wana donc soki bazotanga de bato mayele ozwi mese Google aza wana ozwi su jibe mpiana moto pamba mukulu sia minene na mukulu kokita
comprendre. Donc aussi pendant mutuana donc na yebité talaka nga voir même na ba sagesse na nga rolobo zo sentir te que na uti pena na ba na go de l'école te mais la musique Yves tala tozwa ba cours nga Yves na zwa cours en musique nga so na expliquer Yves lobi nga tadi des hommes microbe différencier papa na kepe bo pa pona ni kuna tozwa ba cours accéléré hein kuna la kiltira oh tozwa ba cours et ça ni parce qu'on passe le kit orchestre de tia et tout dans ma vie ba ben abengani nga brisque nous na porta qui na guerre na ma mais quand même aujourd'hui on est au salaire mabé non na salaire mabé te ezande que non ba pesi mauvaise information et puis bureau n'est pas ta recherche que bureau 21 yo lali nga do sama comme la iner baiser oye ba on yo la la moya ba pesi mauvaise information comprendre tu vas aller maintenant me mêler ma mauvaise information ba musicien enda ba danser et surtout ba et là cause là on tala pour supporter ma pembe no une année 2 ans et il faut bouger on va rester impoli non na la réponse wala kutu ko dem polita mo bon si vous êtes il faut supporter parce que dans un dia na musala makasi et puis soko zana nga peka na pembe nous avec un professionnel j'ai chié beaucoup za peka professionnel n'importe quelque chose na kata makambo bobo préparer pour c'est l'eau mo nga peka fuka na peka l'eau fona bakisa ta mo solo mo na bakisa ta mo l'eau mo dans la bakisa ta do ezambe non moi je suis musicien naza musicien na kokufa musicien na bakolela na artiste bavani kuna kobaolela na artiste métier na ya kowana donc dès que ce moment sur le monde qu'il doit avoir un bon souvenir nous c'est M. Bouguel bon souvenir de vos wana solo ni bon souvenir ya M. Bouguel pour on a déjà souvenir te na koloba no mabe donc faut qu'il na voilà va bon comme ça va mauvais pour le bassin parce que chacun de nous a ses qualités ses défauts M. Bouguel a ba qualité n'a pas le défaut mais c'est quoi il y a bien il y a ça la pour il y a bien tirer ça la pour il y a bien oyo asali pona oyo qui tira te oyo M. Bouguel asali pona donc qui tira ça la venir en famille donc oyo M. Bouguel asali pona apakisa na activité oyo ezalaki na je jure que lelo mona pe ya mosusu oza na pembe na papa chéran ndima yo parce que oza na bagage oza pena ke non ozoyeba ke oyo oyebi kodiférencier c'est ça donc na zwi pena donc mayele mais je suis déçu par rapport à Nini Achasa. Mais je vous aime trop mon patron. Nazakaka, l'homme qu'on a, parce que na outil déjà l'école moko impossible donc aux meilleurs pour la formation et puis pour l'éducation. Éducation. Mauvais souvenir donc mauvais souvenir au national le moment et c'est un quoi donc mauvais souvenir parce que avec la téléphone côté pour être l'enfant d'attendre moyen aussi à pardon dans la boucle à se décider à bengaye à bengaye à signer la pardon à vitesse. tovandaka na orchestre po babaka nango avanda deja na nasalaki nyonso les réactions
ezalaki keno badekutaki basanzaki. Voilà, tout va bien, tout va bien, ça faisait pas de tout va bien. En période, je peux vous parler, merci pour le cadeau. Les lunettes, là, en période, je peux vous parler prêtre. Les grands déclarants, la vie, ça danger, à la gaille, la ligne qui va ça, va soutenir, la galère. Bato moko na basoutenir kana les mannequins de Paris kile mayindu les mannequins de Paris mona poto ya solo a soutenir ma papa forme a soutenir ma ayelinga bilamba ayelinga ba gauge tala gauge papa forme la kina donc viwana félicitations na homme jeune ba wana donc bazalaki soutenir le conseil. Donc, ceux qui n'ont pas qui cela veut dire qu'il y a des ticana. Il y a des zéka, prêtre, zéka, Simeon, Monseigneur de l'architecte intelligent. Il y a un autre qui a un bon. À comme bien un point à soutenir les bémons. Donc le roi va le banater dans mon cou. Jusqu'au matin, le roi va le banater au quai. Non, 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 c'est pas ça. C'est déjà pour monter. Et ça pour monter. Il y a mon avis pour lui. Le roi est ça. C'est la piste à la main. Il y a tout ça là dans ma tête. Mais ma tête est à la main. Surtout tout ça là dans ma tête. Ma tête est à la main. Voilà. Tout ça là dans ma tête. Métier, quand tu gardes bandit. Voilà, maintenant, pour cela aussi, nous avons fanatique qui est BCVG. Nous avons l'orchestre à la banque. Souvent, la banque, on va y avoir été, à travers cette grande émission, nous savons fanatique na mako ya BCVG pour balinga bilonda États-Unis bilonda donc oto bazomona te kaka mabaliki oui c'est la vie donc quand il est temps il faut en profiter quoi c'est la vie donc c'est ça quoi déjà on a fait des on a la zone de maman donc je vous aime tous, la fanatique, il y a BCVG, il y a Watt. Pourquoi la fanatique? Non, nous on le vit à ôter de ma fanatique, parce qu'aucun n'a besoin de la fanatique, aucun n'a rien à tout l'orchestre, parce que je suis professionnel. La salle à Kamakam, on a la bêta qui, on a la bêta, on a na aussi sous ça featuring na mutu moko okomona na sali featuring na 4 leaders non vous avez surpris na bozonga nanga pour yeba ke maintenant je travaille na tout ça oui na konjonji ni wa kwa na posa na ngaza na besoin à contacter nga déjà mais je fais mon travail je fais mon job c'est ça quoi. Voilà, il y a un numéro de téléphone par télépathie, il y a un téléphone pour encourager. Il y a un téléphone numéro 243 81 34 950 33 81 34 950 33. Donc, numéro de téléphone, il y a moi, je vous aime tous, ma fanatique, donc, oui, barrage, non?
botelanga na papa chéri ya pembe epo toza na bapembe pembe me ya pembe non nayebi te bagros bisous donc bafanatique je vous love naza na nga nazaka partout ya moi je suis mercenaire confirmé et puis confié inadama et promu bien que je suis mercenaire donc nalinga bino nananga na bato opesa bakote te napesi yo moti yaya oyo ayekoberata te elike marais pena yaya bote yaya opena donc bambota trop na bino na patron na biso ya chaîne rafungendo babibos nanga depoprometa États-Unis tilino la promesse est une dette papa ezakaka toza kaka na émission mon boss à moi donc je te love parce que avec une émission nous sommes à cause de toi mon boss je te love. Merci, c'était là Micheline États-Unis, c'était Chelsea Wazé comme je vous le lendemain de papa chéri. Mais tu y es aussi que ma musique est en train de société donc ça toi la risque de aussi pour la ici le mot théâtre est pas un décollage là ma c'est propre avec confraternité fait à la rendez-vous Joël Comé il a participé aussi Alvin Payambo Théâtre dans vos séminaires le professeur Claude Thomas c'est le temps là à la mission de Cater à Londres Guillaume qui soit à l'opposé de les États-Unis et la moyenne aussi Jamon Maté ça de Bruxelles John Bill à Zébélé poste de la couleur mais tu peux pas prendre la bataille 2 millions avec un capable de champion de Genève et sans oublier le président Mabusi Kiakou. Merci la panne de moi à Rebecca à Cassel c'est donc parfois mon témoin de soit Elie Kolo Togo ça donc à Cassel et puis Tunga merci à toi Raskan ici beaucoup comme merci et nos de cordeaux qui s'est fait merci et sans oublier les boss américains Rafungilou merci on se retrouve prochainement si les